Bonjour, bonsoir, par Congolais, Bazaïrois partout aux âmes qui mobimba. C'est votre frère le combattant Hippo Waïsa Peuple Mokondi. Naye juste pour la vidéo il y a quelques minutes. D'abord vidéo ils allaient pour la merci beaucoup. Na bande konanga ya este. Bande konanga ya este bino nyonso kuna bamboka na nyonso kuna. Merci na wobozo sala. Précisément bandeko ya Beni, Butembo, Goma, Uvira, Minembwe. Merci na bino nyonso, merci na bandeko ya Kotumba. Vraiment na lo bakango chaque fois. Soki bakinois, soki biso bakinois tozalaki lokola bandeko ya este, nde ba Rwanda si babima kala. Soki batu ya este bazalaki lokola bakinois, nde mboka na se kenda nyonso. Kinois longwa na buso na makamba soni. Bobima na milangwa ba kinois. Bobima na miziki makambo ezanga tina. Bobima na bosoto bolonga na distraction. Car les alaka kinois zalaka mutu ya valeur, mutu ya respect. Lelo kinois akoma mutu ya soni. Nakoma koyoka soni na loba na miso ya batu ki nazalaka kinois. Parce que nous sommes très lâches. Nous allons lâcher biso ba kinois. Pour na nini bokolanda exemple ya bandeko oyo bazana STT. Façon bandeko na banyoka mi babomaka bango soki zalaki biso ba kinois. Nde nanzimite tongaki to continuer ko résister. Merci encore une fois de plus. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Bande konanga ya este. Babanda koboma mino mbula na mbula. Vous êtes toujours déterminé à bitumba oyo. Merci encore une fois de plus. Motema nangai tondi na mawape na esengo. Esengo parce que mabele ya kimbangu ezala bato baso bundelango ya solo. Mawa parce que peuple nangaza kokufa chaque fois. Mais nous savons que la libération de notre pays est proche. La libération est proche. Tous à la déterminer. Na bengi bande konyo soto kuta na Bruxelles samedi ou tous à la réunion pour la préparer marche à mon escato ko isa drapeau ya Rwanda la kati ya Bruxelles. Bande konanga tous à la mobiliser. Et n'a profité le sous-suna le baboye. Tous au senga na président Martin Fayoulou Madud, les soldats du peuple, les présidents élus, que biso base, tant na bi base c'est le peuple. Na bi base est sidé te base à la mukate parce na zalaka ne sidé te na zalaka na la mukate. Mais base à peuple lobby, il faut qu'on retire proposition ya crise oyo bimisaki. Tala lelo banyangala kata ya Rwanda, banyangala kata oya FCC, bakomi koluka, basa kapare nang basa la récupération politique. Babane ko préféré proposition na yo ke fati. Donc tebi ke batwana bango basepelaka na iloko o ezaka un avantage na bango. Ingeta message comme la président Fayoulou ke base résistance et boyi retirer proposition wana. Ingeta merci na ya Kotumba, merci bande konyonso, merci na ya Laurent Sokoko pour na $8,000 aux opesa pour na 1500 t-shirts. Ingeta tokutana samedi na Bruxelles. Ingeta.